Un comédien, il y a un groupe Lisboa et Soba Lobby. Pasteur Soba comédien va comprendre que nous avons appelé ça bisoyo lokola likabo. Tu profiter de la grâce que vous allez connaître. Et le lot, dans le musala où nous avons c'est que l'artiste et comédien mingi en particulier va trouver faveur na grâce au Mukenzambe à Chakati na biso. Tout le temps, il y a un artiste et comédien à Zobala dans les 16. Bazaba na CFC. Moi, si na eu baptême awa. Et bazo mérité to honorer bango. Nazo telemisa. Ndeko Cédric Mukina boyebi mingi na kombo ya Da Costa. Wanazopusa na tobete likolo maboko makasi. Mabichu Église Mbote na biso. Benga inani nana yena mwasi umoni protocol ochanga desordre na mamwanzana bana yaiza banyola ya bichu usala ngafta tano bo na bengi non papati yo so mbali na yo ba bengi kata yo mufu umi mbali nawo ya bichu to betile mabo to encourager. Siko yo moko yebasko maboko ona bongisa kito na baby saki nzama pambola bino mingi. Merci mingi alors bandi ko bazobala na dimanche prochain et nyonso ba nzamba sunga kele kitoko par la grâce de Dieu. Et alors baluka bona ebiso d'accord c'est otala ka kuna omoninga na serrer d'une manière impossible. Je te dis ma fille. Nazaite mais na landeli coutumier na yo. Na landeli pe civil na yo. Na landeli secondo ozawana. Oyebi ko déjà na période no mama bina ko funda o. Ai mabe alors kanda kaka. Na ko serrer yo ma fille. Biso batoko miso mwanza par la grâce du Seigneur aujourd'hui baptême frère bon ça fait comment de na ote no beta siffleté hein oh Raïs tellement no émotion d'accord. Pour mon mariage, pour permettre de nous pas molon na nga artiste, pour sentir. Bana boko sentir nga. Lelo na sauvé bino comme amso saleza. En fait, c'est azamo na moko d'abord d'accord ça mona mona linga mingi, très poli, discipliné. Na sepela ko yambelo kwa mwana ngana église. Que le Seigneur vous bénisse. Lord. Tala no baninga kuna ubali ne déjà. Tala no bani tourner. Cédric. Baluka tala no bon pardon. Les ballo faut na pas mon en français. Moi, je suis en scène comme un collègue. Je suis en dimanche. Et c'est parce que je veux c'est que bana otozo encadré to mabala to pambolaka bazala na kimia nyonso surtout ya artiste to ya batu bayebani
bazui temps ebele na couple na bango do bazui ba temps ebele naza pena 3-0 pambola bango parce que azui mosa mutute et ba umeli penza ba bundi na sangolo nzambe alaxi de quoi ça capable na mbona bisoka ya ba cacher au tourner à réunir ba moyen na et à sepela ki a honorer moi so azulé tango mulai bafunda ebino on a visé pas comprendre nga libala o ya lokwa libala ba christianté ya logique o ya ba artiste et alors yo no za boye bona tiki kasi et alors yo bano boye bo bala vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Ba mingi tabo ya libala soki yokutu kaka yokutu tawo yokutu we yokutu kiparate yoko keli felo lukwa libala doctrine ba olinga babala yo ozotala ka libala me mobala za muto église wana oyo kutu bandima Christ te me ozotala ka libala eza bien me batela foi na yo po libala koleka moko Christ akozonga libala kozalate na landeli makambo nyonso na nino na obalinga te na yeba ngana ngoloka na kopamba libala fona yeba na landeli mobala artiste oyebika so obala artiste pika pende mususu pa yebi na yete mo je t'aime d'accord ça je t'aime tu parles bien tu sais ba français milaye bibi pona d'accord lor so amoni bonga silika boy ne babala ba benga ye belvia benga na ndako pana na kosi lovat belvia ko sala awas no kotuna ba keso no kopamba lo ba artiste amonika fota mwana mwasi fada kwala kosa abengi belvi omoni yema abela yonto lobai na zonga sikotala na moni fota fi moko boy omona mbalo na ba photo omona na ba dessin na banyoso omoni mais mobile azaya merci tama pambola bino attends l'église on va dire banyoso bafana ka baba na nzala maman alors so bali mobile yebana il faut en un grand cœur. Moi matin libala moi bandi déjà 20 na présentation pas. Mutu musu ya yebe logo te me ya sepelane a komela yi. Téléphone eza pona mutu nyoso koma, mutu nyoso bengazi. Musu akanisa ke za ye me yete a obundisa o. O comprendre mam nazolo ba le reste au solo. Yo za no kimo bana mbana za meniza sali kiti na ya na problème na mutu te. Mais oya biso to za public bo engambu. Suso saka na système yo kaka mobali na téléphone bitala la téléphone ba ko nyokola yo mususu na bi encore moi sina la téléphone na ko tindi la kaiba biloko bo moi sina mona mbala yebe lote saka na muto aluka na via zuyo te so so yo moi so malanda ngula ko salobo bande ko baba na le 16 na invité aux mariage na pona ko pamla ninga ba artiste totombo lobo ko mbali s'il vous plaît sambela pona bango kubana na kongweza facilité surtout ba jeune boy ngolo nzambe umeli likolo na bango lobana nzamba suba bango babala na pour toute leur vie nzamba pesa bango makoki et pas ba koki na onte nzamba koki sa bango to bondeli na komba Yesu Masia Nazareth tendre père to sambela pour na Cédric na alors Bible lobi celui qui arrose sera lui-même arrosé na bondeli yo mo santo alola koloba sunga babala ni oyo et pas ba kukina nutenza olexi ba una civil malam coutumier malam tika pe religieux na bango pe soirée et de kila bango malam bazala béni nzamba kondima na ngai babala na pona vie kino yoko zonga to pe na kimo bangeli weka bola bango soko bizongeli na nute na stiki nzambe Cédric pe alors entre tes mains na kombo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoy de to sambeli na kondima to rebi amen. Bien, merci. On a besoin de encourager. Merci. Papa Jean-Marc, s'il vous plaît.